Pasteur Charles Bosrabameko, séminaire, il y a l'homme de Dieu, l'homme de Mopanga, B52, bien-aimé dans les seigneurs, Azana Bissona Kinshasa, concernant séminaire, il y a parlé du peuple, Oye Ezala qui prévit le 9 août, Oyo vendredi, le 10 août, le 11 août 2024, on a parlé du peuple. Prière et salamakite bien-aimé. Et salamakite pour nanini, beaucoup découvrir mais bandeko bazo benga, pourquoi prière et salamakite, pourquoi, date ya prière, moussou se cause la quand, pour que tout ça la prière n'a pas les. Nabiso bien-aimé, bandeko, ba monaki que prière, ou que ya papa nabiso Charles Bosra Bameko, bo monaki ba publicité kolobela. Événement bien aimé dans les seigneurs, to sali ba publicité, to lobeli na ba émission, to côté spot na ba émission par-ci par-là, bien aimé dans les seigneurs. Vous le savez très bien que prière, il fallait qu'ils les 9, les 10, les 11 août 2024 à partir de 13h30, hein, n'a parlé du peuple. Bien aimé, jour J, ok, il fallait que tu occupes place. To yakipe to loi qui déjà ba podium ba instrument ba nin na jour j'ai bien aimé dans les seigneurs décision ikoyi que moyen prière et ça mais diable a échoué na a kolonga te. Pourquoi tout ce que Bosra fait est toujours combattu? Ba reporter séminaire pour na ba élection OP et salamité. Et comme jour mon sous. Est-ce que vous comprenez quelque chose par là? Hein? Donc, moi, je ça prier na bino ezate parce que ba élection et ça ma lobby. Lobby en ekoki ba élection et salamité o et salamité que ba reporter prière na biso. Est-ce que vous comprenez quelque chose par là? Oh, il y a dans la moulu ma comprendre très bien. Les amis m'a passe. Voilà. Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs. Shalom, merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne. La voix céleste Nzela Lola, Isika Bonzambe, Ekitaka na loye mona malopape na misala, Bonzambe, Lola, Ezofuta, Simana Anto ya Kolobake Nzamba Boyeto Kwaye. De ce soir, finalement, Soazo Sera Biso et Longo, na pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich. Na Philo Moukwaya Motema Yabives Domo depuis Londres, pe na maman Gisèle Loukelo Motema papa Emmanuel. Na Boston, maman mami bonga nzama lola pamoula pe apamoula maman prophétesse Sansi Kimbangu. Na ma petite sœur Sarah Yoka depuis Canada, Motema papa Cédric Lulendo pe na maman Cécile Chika Motema papa. Lui Mayala na Ottawa. Bonzambe Lola. Ezofuta, Simana Toya Kolobake Nzamba Boyeto Paye, lui ce soit bien aimé dans les seigneurs, Binognon surtout Bozola Nabiso de partout. Vous le savez très bien que ma promotion que publicité, spot publicitaire, Tobana depuis Kala, pour un séminaire, il y a pasteur Charles Bosrabameko, séminaire, il y a l'homme de Dieu, l'homme de Mopanga, B52, bien aimé dans les seigneurs, Azana Bissona Kinshasa, concernant séminaire, il y a parlé du peuple, Oye Ezala qui prévit le 9 août, Oyo vendredi, le 10 août, le 11 août 2024, on a parlé du peuple. Prière et salamakite bien-aimé. Et salamakite pour nanini, beaucoup découvrir en émission, il y a le lot, la voix céleste Nzela Lola. Le temps que, toujours notre côté na mosindo, il y a masolo nabiso, il y a tongo, il y a le lot. Concernant papa nabiso, Bostra Charles, Bameko, jour nini koza ya prière, ok, bandiko bazotuna. En tout cas, nous aussi, vous partagez vidéo, veuillez partager cette vidéo massivement. Partagez la vidéo na ba réseaux sociaux, tout au matin, avant que na kota masolo ya tongo ya lelo pour avant que to kende prière bien aimé bande ko bazo benga tongo midi pourquoi kotuna programme ya prière bien aimé bande ko bazo benga pourquoi prière salamakite pourquoi date ya prière musu se kozala quand
pendant que tout ça la prière n'a pas l'air du peuple. J'aimerais que vous partagez la vidéo Tomata. Veuillez partager la vidéo, partager cette vidéo dans les réseaux sociaux, tout bande de kobaye, peut-être base à la connecter, tout mais un peu grosso, on a tout expliqué, ma camion tout en détail. Partagez la vidéo, partagez cette vidéo, ban la bonne sémence, les abakouk. Veuillez partager la vidéo, partagez bande de oignons tout base à la informer. Partagez la vidéo dans les réseaux sociaux, tout, partagez na TikTok, na Twitter, na Instagram, na ba page, na ba Facebook, na ba story, na ba statut, WhatsApp, Messenger, Viber. Dîner ba ami connaissance no ba proche ba ninga ba camarade pe ba famille ba proche balanda na biso masolo ya tongo ya lelo concernant ba activité ya pasteur Charles Bosra Bameko oyo azali na Kinshasa na équipe na ye mobimba bien aimé dans le Seigneur bo partager vidéo quand ndingo la na biso kota s'abonner na chaîne biso la voix céleste quand ndingo landa kota au s'abonner bo s'abonner na la voix céleste pe activer cloche ya notification voilà to koti na masolo na biso bien aimé bandeko ba monaki ke prière o ke ya papa na biso Charles Bosra Bameko bo monaki ba publicité kolobela événement bien aimé dans le Seigneur to sali ba publicité to lobeli na ba émission to koti spot na ba émission par-ci par-là bien aimé dans le Seigneur vous le savez très bien que prière il fallait qu'ils les 9 les 10 les 11 août 2024 à partir de 13h30 hein, n'a parlé du peuple bien aimé jour J ok il fallait que tu occupes place tu y occupé tu vois que déjà ba podium ba instrument ba nin na jour J bien aimé dans le Seigneur décision ikoi que moyen prière et salama n'a parlé du peuple exalté biso nyonso tout tozalaki vraiment tokamwaki tozalaki desi bapublicité tosali bapromotion tosali bainstrument baloué podium baloué badepense nyonso tout esi esalamaki bien aimé batoilette publique bakiti banini na papa ye moko adeplace awuti na équipe na ye mobimba bachantre baprédicateur bamodérateur baprotocole ok bauti partout bauti na Paris bauti na Belgique bauti pe na ba pays musu ok baye eza na bandeko musu bandimi mususu bauti na ba lufu Angola na ba province baye pona ke événement que tolobela depuis kala tozuela on vraiment temps baye koloba ke moyen événement ezala ezate datuana mibe ke uti likolo soit ezate l'état ko ici balobi ke moyen événement esalama ezate bandeko mosusu bazali kuna na kati balobi non ekoyo kosalama nango ekoyo kosalama nango mais eyai d'autres personnes oyo batelemelaki yango na niveau la police bani oyo moyen esalama eza te topesi baproposition non neti ke élection ya bamembre ya bureau ya sénat ezosalama même jour na séminaire na biso moyen tout ça séminaire ezate population kozala mingi la police etelemi vraiment que eza na makoki ya ko sécuriser population oyo ke bakoya na séminaire ya papa te mais na niveau ya coordination bango bandimaki na pesi pe cordon mbokte merci beaucoup na niveau ya bande musu bango bapesaki aval que on peut le faire mais na niveau sko ya la police alingaki te oyo la police oyo na parler du peuple balobi ke moyen ba sécuriser population bakoye ezate bango bako s'occuper na makambo ya élection ya ba membre ya bureau ya sénat ba informaki biso bon bien avant te mais ekoyeka na ba date wana e biso toyeba ke net ke élection ya ba membre ya bureau ya sénat et ça manango na kati biso to sa libana na ndenge pe bandeko musu bazokama parler du peuple balobaki ke eko déranger te mais na niveau ya la police bango vraiment batelemelaki biso va même bandeko mususu bayaki te banya baya na podium ba misusu tout bayaki na ba écran géant pone ekota etelemaki libanda ba technicien moyen bilo wana ekota ezalaki te totosi bakonzi yango nde bomekaki komona élément moto tosali na papa Charles Bosra Bameko biso nyonso tout tozalaki vraiment
dessus abattu, talaka ke musalo que tobani kolobela on s'occupe plus de 3 mois. Vous devez bien le savoir que bani ba démarche bandimi bona boye tobani kolobela depuis kala sport et salami ba affiche et salami ba banderole ba bilo mususu et salami ba dépense nyon swana ekei pamba. To meki ko expliquer simbité. Parce que bah affiche salami bah spot publicitaire kolobelango na ba émission pour que bande ko bazala vraiment informé événement et la Russie bande ko ba ya ba mona loboko ya nzambe nzambe a délivrer bango akamula bango mais na jour J décision ekoyi que élection et ça ma lobby binope bon ça activité lobby moyen ça la mesate donc ezandeti que tozo sala événement lobby vendredi jeudi décision wana ekoyi ke biloko moyen kota ezate donc jour J tozalaki dépassé tozalaki vraiment déçu mais moto na nzambe azalaki wana moto na kondima pasteur Charles Bosca Bambeko alobi non problème ezate apesi message alobi que suite à ça événement moyen sala mezate va même bande comme ça bazalaki informé te les mêmes vendredi tozalaki na frère Chokis tokenaki na palais du peuple kolandela toujours pour que to changer date tozo mona bande comme sous bazo ya prière bango bazaki informé te la police o bazaki bazo informé biso que bino nini bo informé bande côté public et awa ebele bazo zonga dessus que prière ezate bango bazaki informé te malgré que papa saki message mais message ezaki juste quoi na jour J bande muso bazaki informé te que ba reporter que date ya prière bien aimé dans le Seigneur. Bande kobaye jour wana bakoti prière te. Et vous devez le savoir que biloko tout, ba événement tout, ya boss les a toujours combattu. Va même ce que tu as un pas en arrière. Première fois que papa a organisé prière na showbiz. Il y a eu d'autres pasteurs, il y a des pasteurs qui parlent. Ok, bazalak. Moi, je suis en Kinshasa. Exactement que non, non. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont élevés. Ok, bazana Kinshasa. Ok, bamona ke pasteur ayaka. Akena na ba église na bangote, alukara bangote, asala boyete. Bazar contre bazar pour pasteur Charles. Pour na ba pasteur o bazana Kinshasa o babenga ke bambiaka. Bango pona bango ezake ndenge ba pasteur musu ba uta libanda soki ba ye Kinshasa soki ba ye Congo ba contactaka bango ba solole na bango ba kutani na bango non tozo sala événement bo soutenir bo tina bandimi na bino ndenge ba mesala toujours so peut enveloppe ezali ba pesi bango parce que beaucoup de pasteurs presque ba pasteur nyonso tout ya poto ba demelaka sima ya ba pasteur oyo ke bazana Congo bazana Kinshasa ba landa bango sima o balanda bangwana ezaki non ba profiter peut-être bazana ba église a minene bazana bandimi bona bo ba profiter sima na bango ba kangama na bango mais il y a d'autres pasteurs oh peut-être ba mona kango ma bête peut-être selon bango parce que pasteur Charles Bosca Bambeko aza un homme trop spirituel y avant les communions surtout il faut tout na nzambi à tout na volonté ya nzambi peut-être que na comment dirais-je na ko lo bandine na peut-être selon ye à mon peut-être que ils attendent que peut-être que aya à cet événement a associé ba pasteur Moussous mais il y aura peut-être que un moment donné à comme quoi associer ba pasteur Moussous et ndenge que papa aya a sali séminaire à zone sans que a contacté aucune église ya Congo sans que a contacté aucun pasteur ya Congo que bonabo poa bonabo papa passe la kama kelele makasi te que publicité bonabo non atika nzambe ye moko asala publicité ya makambo na ye atika nzambe ye moko azwa contrôle na makambo na ye ata contacter ba pasteur bonabo ceux qui nzamba zate événement simbate et Charles Bosca Bambeko attaque toute sa confiance dans l'éternel Dieu au lieu que atana bandeko ya mokili to bandeko na ye musu to ba collègue na ye musu te ba ya ko tchaye po na ba événement asala bongo te. Et la chose étonnante, il y a beaucoup de pasteurs accueillir moko asali publicité ya yo ko mona biso te et ko simba te. Et la chose
étonnante depuis papa abanda koyanaki, depuis premier événement na showbiz. Récite ezala toujours total récite. Au monde que showbiz, to sala on makelele mingi te de bouche à l'oreille car plein ezalaki a craqué ti libana bandeko babiki sama ki bazalaki délivrer ba monaki loboko ya nzambe. Bandeko ebele batatolaki ba témoignage ezalaki ba ambazalaki sauvé plein ezalaki ti libanda bomonaki ngamu na filmaki événement ngo plein ezalaki ti libana na showbiz ça ezalaki muke e bandeko bazalaki wana kutu bakamwaki papa zongi 3 jours to sala na showbiz réussite total mais wana nani sango epandani azoya koluka biso te tomoni pe publicité na te asali pe promotion ma donc ayeka bo asali séminaire a contacter biso ba pasteur ya Kinshasa te azobeta ba plein boy papa zongi na ye. Il y a eu d'autres pasteurs ok nga ba benganga ok ya Kinshasa ba misus ba grand pasteur banani ok non biso toza na posto kota na pasteur boss en compte kota en contact que ça m'a bête beaucoup sonant de konabino bona boy mais travailler ensemble avec pasteur Charles Boss Kabameko c'est une autre chose et ça m'a kamuya nzambe et seigneur que nzambe maloba et seigneur que papa yo kanza mpona ke akomo sangana asangana ke na église au bosangani bosali séminaire. Avant c'est l'événement, bengi pasteur tel a bengi bona bobotine na bandimi na bino bo travailler oye pe lobi liloba na libosa cher hotel yepe aye na église na wate et sengel ayo kanzam azo ba directive ya nzam parce que nzam makama ki bonzambe eza ya bonzoto te eza musala politique te eza ya ba parti politique te ke bo sang non eza bonzambe et ba réalité ya kin ezebele ba réalité na ba pasteur ya kin ba réalité ba ezebele pa ba passer parce que na bangi ko travailler, ko présenter ba émission chrétienne religieuse le lote. C'est depuis 2000, depuis 2006. Nazaraki nan étudiant, na bana déjà représenté ba émission na 2006 avant que nous ayons diplôme. Nazaraki nan étudiant na ba Tropicana, na ba Numérica, na ba Télé 7, na ba Horizon 33, na tamoli na ba chaîne BD. On a eu le temps collaborer na ba grand pasteur, na ba grand musicien chrétien bonaboy. Toyebi makam très bien et c'est pas ça ka na église corps de Christ. Ce qui est d'aller peut-être le modèle pasteur Charles Ami makamu ya nzambe na nzambe na ye mabeza wapi. Papa aye kozonga lisusu na centenaire. Wana nesuko ki tant que papa asali centenaire, asala on fait plus de 2 fois je crois. Na bakolo centenaire bayeti koyebisa papa ba pasteur baluara na bango saloyo biso moko kutu tozala incapable ya kotondisa bandimi ebele bo ya kobengisa population ebele bo pe batoni na basali na biso alobi ba pasteur baluara na bango centenaire bango moko kutu na batikali kotondisa bandimi bongo te basala ba publicité mais yo oye osali publicité te onction ka ya nzambe peuple de Dieu va répondre. Na centenaire, ils ont des fois comment écoute que plein à traquer. Na ba colossal ba mo ba kamu ke ba ko ka ko ton sa salte mais yo sali publicité ndenge ni otoni sal. Ya nzamba sala publicité ya makamu. Et si quand nzamba zali yebana, ba force raté. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Musala ya pasteur Charles aye atei et nzambe asali musala na ye. Et lorsque que papa azo salabon azo contacté azo occupé ba pasteur ko sangana ba pasteur mususte ba pasteur musus ba telemi il y a d'autres pasteurs oh ya akipara bisote ya kotala bisote ya ka sala raboy abeti ba plein na ba séminaire na ba luka kei et na ba pasteur musus ba koma contre pasteur chaque ba pasteur ya Kinshasa bango nyonso tu ba yebi pa pasteur Charles Boss Kabameko. Mais et là, tout est qui est basé contre. Il y a une partie, il y a un pasteur qui est basé contre pasteur Charles. Na modèle azo mimila makamte ba ya ko luka bango te aya na Kinshasa non ezambo kanaye azaka obligé te que aya na Kinshasa akomota mona ba église non surtout non et dans na ba église au bonzambe ezali ya solo ezali na ba église au bonzambe ezali ya solo te et il faut ayo kanzambe na ye pour la lobby si je plaise aux hommes je ne serai pas un serviteur de Dieu.
Il faut ça la volonté ya nzambe ke ya mokili. Et bah pasteur mosusu ba comment contre comment à partir déjà ya centenaire na deuxième événement ya papa to premier to deuxième ba banaki déjà ko bundisa ye banani bazo bundisa ye église corps de Christ Satan ye mo mutazo bundisa ye les faux ba païens ou comment après avoir récite ya showbiz bokomona ke na ba événement tout papa comment ko ya ko sana kin pour na ke ba accorder ye ba autoriser les a toujours matata. Na centenaire, une fois, bah, compliqué, biso, hein. Tout ça la première fois, on dirait deuxième fois, je crois, tout première fois. Bah, président, bah, changer de source. Oh, biso, mon tout ça, na événement, jour ou à la tête, bilan, bah, jour, bah, comment on compliqué, biso. Et comment qui est tozoa, stade, ya kitambo, bah, compliqué, biso, na ancien gouverneur, ancien, je précise, ancien gouverneur, je crois, mais que bureau, il y a ancien gouverneur, Gentilin Ngobila. Baboya ko signer parce qu'il fallait que tout ça la séminaire na stade il y a vélodrome je crois mais il y a Kintambo baboya ba pesa autorisation te ba compliquer biso ti na suka soit il y a ko ça les até bon tous on a na centenaire pour la peu tous centenaire problème na ba problème donc ba événement tout papa comme ko ça na Kinshasa ils ont toujours combattu ils ont la paix na poto. Donc, Makamba Boss, qu'ils ont toujours combattu, mais Souka, toujours victoire, tout triomphera toujours. En dehors, il y a cela. Combien de fois Toluki, stade des martyrs, Namo Nazati n'a pas accusé des réceptions. Combien de fois n'a pas tout dans stade des martyrs, que papa a organisé prière dans stade des martyrs, tu le lot va sa suite favorable. Boboy pourquoi ba complication au ko ça mukana bo ba répondre tout ça au moins que ba pasteur musu ba yena sima na biso ba ko timikana ba répondre bango pe ba organiser ba activité na bango na stade mais bon strapo na ba PC stade ti lelo batika ko autoriser te ba kiza des réceptions ezali na tamola na ba bureau nyonso wana eza bo ba pesi ba condition bon to bandaka bo ekomi compliqué non ba date wana simba te ba pasteur musu ba kozwango oh activité ya gouvernement koza oh ba match koza mais pas ba musu espace ezali pas boss espace ezali raté tellement stade de simité to komi ko luka parler du peuple depuis Seria président Mbosso avant que Victor Kamera ya combien de fois arrivé na beti ba tour na parler du peuple ba bureau ni na parler du peuple en to quotité. Ba lettre tika mito qui série à papa Mbosso ceux qui plus de 3 fois ceux qui 4 fois ba qui accusé des réceptions ezali to senga parler du peuple rien une fois que na kutana député mo na tanga bon na tanga ba komote to mona na parler du peuple ba pasteur rebelle ba ça ba séminaire non mais pourquoi que na quand na biso empêchement to mona voici l'homme ça ba séminaire wana mettre fois à ça, on a parlé du peuple, voici l'homme, évêque Mukuna, pasteur rebelle, Marcelo Tounas Banan, pasteur rebelle, il y a l'îlot, sec, bani, basé rebelle. Ok, ça la prière, on a parlé du peuple. Et pourquoi pas on a besoin de calme, non, bon, ça la prière, comment on a bon, ça la prière, pourquoi? Non, délivrance, il y a une nation, bon, pour l'école, pour prier, l'embo, bon, depuis, c'est rien, moi, batika, qu'on répondre, bisoté. On a ensemble dans son série à Kamere, donc Titi national ne va pas répondre biso favorablement. Va répondre biso na moyen mai, na débit à moyen mai. La côte c'est qu'il est, je crois, mais que dans avril, va répondre cette fois-ci na mai. Oh, bon temps à partir de mai, juin, juillet, août, 3 mois après, ce qui 3 mois et demi après. To bongi si déjà nous surtout ba public surtout date ya ba public nganaza l'homme des médias na yebi comment ça se passe soki ke événement ezali concert séminaire to activité moko bosi bo poni date bo fixer date ba dépense comme au salam ya ba affiche il faut bo bimisa ya ba panneau soki ke il faut bo tia ba panneau il y a ba banderole, il faut que vous ayez ça banderole, cause autorisation, il y a hôtel de ville, que na numéro il y a hôtel de ville na banderole, nyon soane ça ma ofelete et da mbongo ne bimar. Sport que ba sala qui déjà ko fixé date yo. Ezali mbongo ne bimar.
Ba émission que tu crées, ezala ba mongo ba giga ko tia ba caméra ko déplacer ba invité, il faut que on est obligé à tout cause na makasa pour ça l'émission, il faut au ça parce que événement mongo ezali pour insérer spot publicitaire OK ba sali. Ba o ba concevoir spot publicitaire, ba ko o ba ko ça le yango felete, o ko futa ba mbongo. Et bah événement pour monde qui bah concert, bah séminaire, bah campagne d'évangélisation, et soit bah dépenses et belé collègues. Bon tout na bah musicien nous tout bah organiser bah concert, bah voyez ça bilan que combien bah dépenser na moment il y a publicité, il y a promotion ce qui bah ça publicité pour que bah informer bah que événement là bah ils a date tête, c'est pour cela bah tchakango payant bah tchakango gratuité. Parce que ma dépense à mon rebelle, il faut récupérer moi malgré que les amis va récupérer le droit d'entrée à haute et bande de baya kokota. Bon tu n'as passé à nyon to basala. Ba séminaire ba voyez c'est non ba dépense combien basala. C'est pour cela ba luka ba sponsor pour que ba récupérer ba mbongo que basala ba dépense. Ce que boulot que tu suis ba répondre biso na main. Toujours plus de 3 mois, il y a pour préparer l'événement. Il y a pour ça la émission, pas voir même que les autres acteurs bientôt font ça l'émission. Bah spot publicitaire, salam pour mon qui spot en haut. Bah affiche et salami. Bah banderole et mati, bah autorisation par nine, on a à dépenser. To louer podium, to louer bah musique. To louer bah lumière, to louer bah écran, bah toilette, bah kit, bah nine. Nyonso wana ba dépense. Et papa yé moura déplacé. À l'équipe na yé fait d'ici séminaire l'équipe normal. En commune na mboka na yé. Makambo e bandi bien aimé. Veuillez partager la vidéo. Veuillez partager la vidéo s'il vous plaît. Veuillez partager la vidéo. Connexion na yébité. Bazo signaler vidéo. Na yébité. Elinge kata. Partager la vidéo pour la vidéo. Aimez la vidéo plutôt pour les katate et cause la bien. Papa a déplacé kuna Haïti na Kinshasa, bien aimé dans les seigneurs. Ma camion tout ok. À la dernière minute, j'ai dit lobby prière, décision quoi. Malgré que ma conduite y a parlé du peuple qui non séminaire ça manan normal, bino bozali banda élection ça manakat. Décision quoi que to sala, manto ça la séminaire exact jour J. Il fallait bien informer, puis soit bien avant, mais bien pour informer, puis jour J, place Nazareth na Silimaïle, tension et mati. Mais ça ne se passe pas comme ça. Tosim na simi moutou. Nazo raisonné. Ba o bazu ba avion, ba ye na Kinshasa, ba sengi na misala kuna, ba pli pape ba ye wana, ba wuti poto na ba pena, ba sengi congé, que ba ya ko participer na séminaire. Tant mon trésor coincé bango ba so ba billet na bango ba dépense ba hôtel papa ye moyen na ba équipe na ye na ba dépense nyonso wana bien aimé dans le Seigneur ya ba démarche to kotisa ba papier ko koma ba lettre ko imprimer ko saisir na ba spell café wa ba singa mbon to futela mbongo ba lettre ko bima ko tia na ba enveloppe ko kende kuna ndeko ko aider ko ta na bureau bima bo sala bo faut si mi se fait moi quelque chose bon na bo nyonso na kine sa ma pamba te mbongo tant to perdre ba dépense ba sali ba ndeko ba déplacer ba ye à la dernière minute au bo sala séminaire te na date ya ba élection ba boyi séminaire et ça ma kito pour na date mususu. Skokoto papa il faut bazonga parce que bazalaka il faut bazonga Paris bandeko ba accompagner papa badana ba famille na ba kuna na poto ba somaki déjà billet ba sali ba calcul na minute ba calcul comme troublé et bouger et sengeli ba reporter le sous ba billet na ba son ba billet mususu et ko senga ba mbongo amikete et ko senga ba mbongo ebele ba prolonger séjour na ba ko changer billet mbongo ko prolonger séjour ko va na hôtel mbongo ko lia na bango mbongo na bande ko mususu ba wuti na ba province ba wuti na ba Dubai to kutani na bango nazo benga chaque jour na Kinshasa ba wuti ba Gabon ba wuti ba Lubumbashi ba wuti ba Côte d'Ivoire ba wuti par-ci par là pour na que vous participer na séminaire
ba dépenser bambon ba miso ba oza conseil non to sto sengaki autorisation na musala moyen to le ki sezate to robelisa misala bana ko to bazonga na classe il faut tozonga poto bona boy et troubler biso bien-aimé. Mais makamba bostre ils a toujours combattu mais souka souka nzamba pesa toujours solution. C'est ce que j'ai remarqué. Tout ce que bostre a fait ils ont la facilité te na pétété ils ont na ba complication ils ont combattu mais heureusement na souka nzamba lola ya kolongisa ya pa aya kopesa solution. Ba boy séminaire aux élections et ça malobi bien aimé papa sali vidéo pour informer les autres personnes te partager na ba page que élection et ko salama moyen to ça la séminaire risaté la chose étonnante et comme singa bien aimé tozongi banda les mêmes jours lobby nango bazui décision ce qui na ba 2h 3h du matin élection risaté et ça reporté donc élection il y a ba membre il y a bureau de vote où il fallait que ça on a parlé du peuple. Ok, bah ça qui bah boya que séminaire na biso salama. To comme vendredi ango il fallait botika biso to kotisa bilo ba lobi ke moyen bilo ke kotizate. To zonga boy oh ba yeko za décision papa annoncer boy que ligne za reporter séminaire ba yeko za décision que élection peut oh que ça que séminaire ezala te oh élection wana ezali reporter. Et que ça la semaine prochaine. Mais mino possible yebisa ki biso na yo benga papa na buto est-ce que papa biso ko to sala ndé to siko to informé bande o baza déjà informé que séminaire ezate to yango ba ko ko tsa bido ko mona keke bande ko ba oyate mais nzambe na bonzambe na yo bozo na parler du peuple ba 18 ngana frère Choukis ba policier wana bazo ba ke il faudra go sala na bi ba policier ba boya ki ba changer langage oh faudra go sala na bino séminaire ah bandimi ba ye a rebelle tozo ba na ba bazo regretter ba uti misika ba ye tozo ebisa ba onka ke séminaire ezate mais bino ne bolo ba ke séminaire ça va te ba élection et ezali oh ba élection ngo ba reporter ngo ezali sousté et comme jour mususu ah tu as dit que, bien sûr, ma camion tout s'est passé, mais diable a échoué, a kolongate. Pourquoi tout ce que Boss a fait est toujours combattu? Va reporter séminaire pour la élection OP et salamité. Et comme jour mon sous. Est-ce que vous comprenez quelque chose par là? Hein? Donc, moi, je vais prier à bino ezate parce que ba élection et ça ma lobby. Lobby en ekoki ba élection et salamité o et salamité ba reporter prière na biso. Est-ce que vous comprenez quelque chose par là? Oh, il y a dans la moulu ma comprendre très bien. Les amis ma va passe. Bien aimé ba oyo bozo la na biso prière vous allez na parler du peuple. Le lobby te confirmer bino date ou que prière vous en a parlé du peuple et que vous avez toujours semaine noyo n'a parlé du peuple te repère sa bino date na heure semaine noyo c'est la prière vous avez mais lobby déjà te informer bino jour prière que vous en a parlé du peuple et que vous avez juste donc bah sacrifice non to sala qui il y a ba affiche il y a ba banderole il y a ba publicité, il y a ba promotion, il y a ba nini bona boyeke nango pamba. Na date auto pour les 9, les 10, les 11 et que pamba. Mais bande robots a découragé te yon oyaki au salaire déplacement informer bande kunayo lobby na la voie céleste pour informer bino to faire ça bino jour na date kaka semaine ici la tout dans la palais du peuple. Bande komoso bazo koma to ultima biso to ultima tadi nzambe asunga biso bande ko ba ultima tadi to solaki pe na bango pona papa Charles Azali donc ba message oui je suis bien en direct sur Beninga na plus 243 85 28 651 46 ozwanga numéro eza affiché wana soko bengo kozwa message na WhatsApp appel to normal okozwanga bokozala informé à partir ya lobby jour semaine et cette bande ko bosa déplacement ba o ba uti Katanga ba o ba uti Kananga ba uti Mbujimai en tout cas nzama pambola bino ba o ba uti Matadi ba uti ba Congo ba uti Équateur ba uti Mbandaka
ba o ba uti par-ci par-là ba o ba uti Dubaï na sola pe na bandeko OK ba ye Dubaï ba longo Dubaï ba ye uniquement pona koluka nzamba lola nzamba pambola bino ba o ba uti États-Unis na bano ya États-Unis ba mulu bazali tozana bango na Kinshasa ba o basali déplacement ba uti Europe ba uti Poto ba uti États-Unis ba uti Canada bauti Amérique, Asie, Afrique, bauti ba Gabon, bauti ba Côte d'Ivoire, bauti ba Luanda. Nazo pesa bino confirmation, il y a programme, il y a prière, lobby, tozala na palais du peuple. Nzama lola sa longismi. Bozo ngate, boze la biso na palais du peuple, prière, kozala. Oui, allo, ben biso ap komunen. Bonjour papa Alvin. Bonjour papa. Ok. Aujourd'hui on prie où le dimanche là? Aujourd'hui, na bandeko bazo la biso, tozo prier à partir de 14h na Willery papa. Toza na Willery na food market. Ezali okomika na croisement Itaga Willery. Non loin ya kan lufungu la food market. Ezawanso okomika na Itaga Willery. Otuni food market. Barola kiso. Place prière kozala. L'homme de Dieu pasteur Boska à côté ya biso le lopeur pour prier pour na biso na 14h. Merci papa Alvin. Ok, merci. Merci. Voilà. Na bandeko bazola na biso veuillez partager la vidéo. Bandeko baza informé te baza la paix informé. Ba o ba yebite ba yeba. Bandeko ba uti par-ci par-là. O bo bebisi ba mbongo na bino pona ba transport, pona kozwa ba avion, pona ba ticket, pona kozwa ba bis koya na Kinshasa, kozwa ba avion, kozwa ba train. Nzambe ya bostra. O ya priya o ke amoni sacrifice o bosali. Nzambe wana kozongisela bino au centime. Bobungisi eloko moko te. Net que au salam au nom de l'Éternel Dieu. Nzambe wana otika ote akozongisela au centime. Kaka sacrifice au sali. Otiki famille na yo. Otiki musala na yo. Otiki ba makambo na yo ba démarche na yo ba cop na yo. Oyo koluka nzambe ya lola. Oyo ko osangana na mowumu na ye pasteur Charles Boska bamiko poluka elongi na ye nzambe wana mona sacrifice osali. Nzambe wana kota likambo na nzambe wana yokela o mawa nzambe wana bikisa osoko banaye kobela. Nzambe wana botisa osoko banaye kobota te. Nzambe wana pambola osoko ozalaki beni te. Nzambe wana longisa na bituma molili. Nzambe ya ba sacrifice que l'Éternel Dieu a mon sacrifice au salut. Yaya kozonga te prolonger ces jours zala na biso prière na biso na palais du peuple et kozala na semaine o toko communiquer bino jour tokozana na prière na palais du peuple lundi à partir ya lobby tokozonga lisusu na la voix céleste pour ko communiquer bino ko pesa bino communication précision jour o ke ba accorder biso o ke to sa la prière na palais du peuple et ko sa maka na semaine o esilate to za na palais du peuple to informer bino en attendant biso nyonso tout okutana lelo na prière et longo na pasteur Charles Boska Bameko l'homme de Mopanga B52 na food market na Willery na croisement Itaga Willery okomika wana eza place otuni food market bakolakisa o mati na salle ya prière tokoza wana prière elongo na monto na nzambe monto na kibonzame maboko na kibonzame le pasteur Charles Boska Bameko à partir ya ba 14h bonzambe ekokita na food market na bengisi bino nyonso to boya lelo dimanche toya kosangana toluka elongi ya nzambe nzambe oyo ke osaleli sacrifice nzambe wana mona yo afuta na ba sacrifice na yo allo bengi biso abi komona Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bengi na Paris. Na Maman Lida. Oui, merci beaucoup papa. Oui, maman nazo koloba. Oui, nalobi merci, tout la émission, merci. Bon, en fait, Tony Toloba Kaka, surtout à Banaya, Papa Charles Bamiko, donc tout va bien avec Jésus-Christ. Donc, bande konyo to aza kuna to yebike, nyoso ele kana kimia. Bebike Papa Charles Plaza Zadi, azana kimia, maman me azana kimia. Nyoso ele kana kimia. Le diable azalaka toujours
toujours akolongaka te banda mokili ebanda banda nzambe asala mokili na ye ntina lelo aniatama toujours ndenge olobi oluki toyeba tocomprendre eloko nini elekanga na esi tocomprendre papa vie tocomprendre mais papa kotia makolo na bale du peuple akoniata oyo esala oyo ya mabe esalamaka kuna na kombo na yesu. Donc toza na kobanga te toza toujours ensemble badepense wana nyonso eza eloko te papa na ngai mais biso mposala biso ezali papa fo aniata place wana ifo aniata place wana biso nyonso ngai toya mais vi bajeux olympique ezali awa donc tikali mpona misala me na bandeko na biso nyonso antuka nzambe azala na bango ndenge olobi nzambe akozongisa son type malgré bakopusa bajour c'est vrai que c'est de l'argent na bamwa oyo bajie kuti ezalaka mpe difficile mpona bango mai toza na bobangi te nzambe oyo papa charles bameko toyebi ke nyonso ekozonga epuis na posali te na kosweta. Allô? Allô? Bon, maman qui voilà quoi. Voilà quoi, mes bien-aimés, c'est la fin de notre émission parce qu'il y en a bon maman. Nous avons tapé prière, nous avons 14h déjà tous dans la kuna. Na salle food market, où ils allaient na Willery, tout le temps on a bien aimé. Bon, bana peu au monde a un micro, n'a pas vraiment retourné par émission té. Vous avez vraiment trop pris, n'a pas makamo, mouté beta kibiso. Au monde a bloqué, pe n'a parlé du peuple toute la journée aux autres la car va répondre, va confirmer aux autres la car. Donc aux autres attendent il y a aussi la émission té parce qu'on était vraiment trop pris. Non, on peut te comme libre, te moté mes ara likolo. Ce qui va pési date, accorder biso, événement, ça minde motema, et qu'on quitte bo monake, na ozongi la émission, pasteur rebelle, bazo bien encore ça la émission, musicien, moyena qui nous retourne. Exacté, parce que priorité, est en que événement où il y a mon na parler du peuple et ça parce que parler du peuple kuna eza espace mo ya monene ezali ndenge moko na ba stade tata Raphaël wana parce bandeko ba kote belé eza espace ya monene bandeko oke bazali un peu découragé boss découragé te la kisa toujours bolingo nzama lo la kotika bino te pensa toujours sango bandeko bazela to pesa bino date lobby esika prière ekozala nzamba lola apambola bino bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na to ya koloba ke nzamba boto voyez lisusu bato priele église corps de Christ to prier mpona papa na biso Charles Boska bameko mpe na mama mama na biso mami Charmi motema papa Charles Boska bameko ba joyeux anniversaire na ye anniversaire na uta koleka na Kinshasa ba joyeux anniversaire mama mami merci na bino nyonso surtout bolanda biso bozali connecté partager cette vidéo bandeko balanda bayeba qu'est-ce qui se passe au GIS na Kinshasa parce que bazo mérite un peu pour maîtriser la situation pourquoi ba report pourquoi boy to mieux pour na bino merci nzambe apambola équipe mobimba o batiki papa te ba accompagner papa awa na Kinshasa nzamba lola apambola bino amona bino ba opé ba déplacer ba outi par-ci par-là. Pour la prière, bozonga te to pesa bino date nzambe pe ya lola apambola bino amona bino bonzambe na bonzambe lo les ofuta to monana na 14h ya lelo dimanche lelo papa nde akoprier pour na bandeko akoteya pe akoprier pour na bandeko nyonso to bakozawana na salle food market oyo ezali na Willery to kutana wana papa nde akoteya biso à partir déjà ya ba 14h nzamba lola mona bino bonzambe na bonzambe lola ezofuta sima na to ya koloba ke nzamba boy to voyez les soir partager cette vidéo pour s'abonner massivement na chaîne la biso la voix céleste kota s'abonner peut activer cloche et notification qu'on se retrouve tout à l'heure là à la salle food market na Willery pour que bonzambe et kozala au rendez-vous et le on a pasteur Charles Boska Bameko l'homme de Mopanga B52 bike. En attendant, biso nyonso tout au kutana lelo na prière et l'on a pasteur Charles Boska Bameko l'homme de Mopanga B52 na food market
na Wileri na croisement Itaga Wileri okomi kaka wana eza place ya obino otuni food market bakolakisa o omati na salle ya prière tokozala wana prière elongo na moto na nzambe monto na kibonzambe maboko na kibonzambe le pasteur Charles Bosca Bameko à partir ya ba 14h bonzambe ekokita na food market na bengisi bino nyonso to boya lelo dimanche to ya kosangana toluka elongi ya nzambe nzambe oyo ke osaleli sacrifice nzambe wana mona yo afuta na ba sacrifice na yo allo bengi biso abi kombo nani Oui, allô, bonjour. bonjour Nabengi na Paris, na Maman Lida. Oui, merci beaucoup, papa. oui maman nazo koloba Oui, nalobi merci, toujours la émission, merci. Bon, en fait, Tony Toloba Kaka, surtout à Banaya, Papa Charles Bamiko, donc tout va bien avec Jésus-Christ. Donc, bande konya to aza kuna to ebike nyoso ele kana kimia bebi peke papa Charles kata zadi azana kimia mama azana kimia nyoso ele kana kimia le diable azalaka toujours akolonga kate banda mokile banda nzamba sala mokile na ye tina lelo adiatama toujours ndenge olobi oluki toyeba to comprendre eloko nini elekanga na esi to comprendre papa vie to comprendre mais papa kotia makolo na bale du peuple akoniata oyo esala oyo ya mabe esalamaka kuna na kombo na yesu donc tozala kobanga te toza toujours ensemble badepense wana nyonso eza eloko te papa na ngai mais biso mposala biso ezali papa faniata place wana ifaniata place wana biso tolingai toya mais viva bajeux olympique ezali awa donc tikali mpona misala me na bandeko na biso nyonso antuka nzambe azala na bango ndenge olobi nzambe akozongisa son type malgré bakopusa bajour c'est vrai que c'est de l'argent na bamoi oyo ya bajie kote ezalaka mpe difficile mpona bango mai toza na bobangi te nzambe oyo ya papa Charles Bameko toyebi ke nyonso ekozonga epuis na bosali te na kosueta. Allô? Allô? Bon, maman qui voilà quoi. Voilà quoi, mes bien-aimés, c'est la fin de notre émission parce qu'il y en a bon maman. Nous avons tapé prière, nous avons 14h déjà tous dans la kuna. Na salle food market, où ils allaient na Wileri, tout le temps on a bien aimé. Bon, ben un peu au monde a mikolo, on a vraiment retourné par émission té. Vous avez vraiment trop pris na ba makamo muté beta kibiso. Au monde a boké pe na parler du peuple toute la journée aux autres la car va répondre, va confirmer aux autres la car donc aux autres attend ya osala ba émission té parce qu'on était vraiment trop pris. Non, on peut te comme libre te mitem moté mezara likolo ce qui va pési date ba accorder biso événement ça minde motema ekokitande bo mona ke na ozongela ba émission ba pasteur rebelé bazo benga ko sala ba émission ba musicien moyena que nous retourner exact parce que priorité ezana ke événement o ya munene na palais du peuple et ça parce que palais du peuple kuna eza espace mo ya munene ezali ndenge moko na ba stade Tata Raphaël wana parce que bandeko bakokota ebele eza espace ya monene bandeko oyo ke bazali un peu découragé bos découragé te lakisa toujours bolingo nzambe alola kotika bino te panza toujours sango bandeko bazela topesa bino date lobi esika prière ekozala nzambe alola apambola bino bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na toya koloba ke nzambe aboto voye lisusu bato priele église corps de Christ to prier mpona papa na biso Charles Bosca Bameko mpe na mama mama na biso mami Charmi motema papa Charles Bosca Bameko ba joyeux anniversaire na ye anniversaire na ye uta koleka na Kinshasa ba joyeux anniversaire mama mami merci na bino nyonso surtout bolanda biso bozali connecté partagez cette vidéo bandeko balanda bayeba qu'est-ce qui se passe au GIS na Kinshasa parce que bazo mérite un peu pour maîtriser situation pourquoi ba report pourquoi boy to mieux pour solana bino merci nzambe apambola équipe mobimba
oyo batiki papa te accompagner papa awa na Kinshasa nzambe alola apambola bino amona bino baoyo mpe badeplace bauti parci par là pour la prière bozonga te topesa bino date nzambe mpe ya lola apambola bino amona bino bonzambe na bonzambe lola ezofuta tomonana na 14h ya lelo dimanche lelo papa nde akoprie mpona bandeko akoteya mpe akoprie mpona bandeko nyonso to bakoza wana na salle food market oyo ezali na Wileri tokutana wana papa nde akoteya biso a partir déjà ya ba 14h nzambe alola amona bino bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na to ya kolobaki nzambe boye to voyez lisusu partager cette vidéo bo s'abonner massivement na chaîne la biso la voix céleste kota s'abonner peut activer cloche et notification qu'on se retrouve tout à l'heure là à la salle food market na Wileri pour que bonzambe et kozala au rendez-vous et le pasteur Charles Bosabamiko l'homme de Mopanga B52 Bike.